Otamba libusona na kasho na prison ya Mbanzangu. On a la bombe moi la moto, Michel. Ah, en tout cas rien wana na éviter. Ils ont une catégorie à bateau libéraki. Donc bateau local à Bakuluna. Wana ministre de justice à Boyaki ango. Nabo mabe bino sauter daka keso salami ke o Bakuluna banite. Donc les longa mo beso na za plaignant. Voilà, là nous sommes ce matin, donc il fait au plus tard 10h, on a 11h, nous en état-major. Alors, Bakangi Ndeko Wata, héritier Ndeko Wata, donc comme on a un Bakangi, alors major on s'est présenté parce qu'il y a une moutons, c'est la mission Moussala Kitoko, il faut en féliciter. Ce qui la police, tu peux conduire ça Moussala Kitoko, et Zara Yabakashi Neti. Baninga pena ba sala musala ezaka ya bakash nete eza vraiment musala oyo sala alors mokonzi mbote monsieur le journaliste ko pesa biso kombo na yo po bandeko baza otala yo ba comprendre ozali nani et puis awa tozali wapi po to ko sala nini na bengami ya kombo ya major Alain Kasongo Tambwe eza commandant Siat police Kulungongo soki to komi awa to kotika le criminel réputé, le nommé héritier. Yende Azam Hollandia, vipère, Okaka vipère. Il est encore en cavale. Alors, Yenda Landaka vipère. Donc, tout ça qui m'a beaucoup panaé. Tout benga qui va consulter informer bango. Va consulter Sengel sur Totindae et Sikawe Sengel poise et Tumbunae. Voilà pourquoi raison d'être dans l'histoire dans Banzango. Voilà, mon côté, le bac. Ton avis parfois on a Kulungongo comme la haute sikuna. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a tout un bande, to kangikaraye, to bande moussou sezali au Hollandais. Oui, monsieur le journaliste, il n'opère pas seul, il opère à mon côté. Ils ont vraiment bande à malfaiteurs bien organisés. Alors il faut vraiment commettre un état de nuit dans Bango. Tout ce qui mandat et pas auditeur appelle ça au mandat. Voilà pourquoi tous les gens ici donc baza groupe bande bien organisé groupe na bango penza donc c'est un peu ça. Alors la population aussi se pose la question qu'il y a des armes au bazanango, il y a derrière et il y a aussi un de vos agents police qui bateau carabino bokamara pe bazapeka na sima makambo. Comment ça fait-il des armes faut komara na bateau na population pour banda ko sala baninga na bango mabe? Bon, je ne peux pas vous confirmer que bateau à uniforme bazana simana bango ça je n'ai pas de précision. Naibike a opéra kana baninga naye aye moko tangi bango diankusu azana kati vipère azana kati bo msusu bakangama bazana matadi. Il est parmi bateau oyo babomaka motoker Michel. Il est parmi bateau babomaka moins à 2 ans. Il est parmi bateau oyo baibaka Mbongo. Ya Mutuka ya Bra Congo wekene kotika masanga botola bango bambongo babraka bango babotola bango. Il est parmi bateau batumbi banda kuna finda 10. Il est parmi na bateau baibi 185 kelele ya minene. Alors tolo balisi sunini au-delà ya wana bakote la batunanda ku les plaignants sont là bakata ba machette banini yemoko amoni pe amona pe bango na niveau ya nini ya Siat. Vraiment eza esengo mingi que tu es sous le lot liboso ya état-major pour toujours te déplorer le comportement ya bandeko Wata azani mpayate comme on a Wata héritier c'est parmi bateau yo fandi sélection 2 semaines à Kulungongo donc bateau ba créer ba crime ndenge na ndenge eza bango batu neka ba kombo ba masana alobi nini baningana nyonso bana prison donc ayebi makambo donc eza malamu mingi po to bana ko décourager ba makambo yo tozana posa to fanda gampe kimia pero to sali coroner ali to raisonner nanu ba kopezate sikoyo ba kope oza ya koyiba. Donc je crois que eza bien yemoga lobi et bato boye place na bango eza na prison. Mais à place dans la prison, c'est que nous n'arrivons pas à comprendre. À chaque fois, barokanga bango boye, bango barokende,
mais bazonga somona après une semaine bazongi lisusu. C'est comme si rien ne marche place on a peu faut voter la biso pe mo ndambo. Ba téléphone ba tezo bunga presque moi mbanzango comme sous insécurité makasi kolonga boye kota barai boye kokoma boye tito mona ba wata ngo bakendaka bazonga kaka. Merci aux ana raison tuna mutuna wana, mais je crois que nous sommes obligés yako seton. Ngana lo bango toujours mois de juin na mbanzango la momo mabe. Watu aye bato bakozwa dossier yo baye bake eza mois de juin. Donc tout ça la aventure, mais je crois que tu dois arrêter l'aventure lelo. Héritier kotaka abimaka. Yo muto kozwa dossier, ye bake nenga koti libulu ezate po abima. Soki abimi, yo bimi siye, lukaka héritier bo genenzela moko. C'est mieux. Parce que tu dois continuer à vivre dans l'insécurité, tu dois ba yibi, ba papi. Finalement, musala ko sa ezaka ko yiba. Ce qui est l'insécurité est makasi. C'est parce que batu nyonso yo bagenaki prison baza libanda. Ndenge ba bimi ba libanda boye, kopi moko bazongeli eza po ba yiba. Alors bango bazotindaka ba ke ba conséquences makambo ezalaka nini. Mutu soka ke asibir quand même peine. Eh OK, il lobi na tongo mutu abimi esalaka ndeni, esala pasi. Neto nenga yeboy. Esala pasi. Mais atetia to lo bango muke babimi sa bato ba pesi bango ba grâce à corona bato babimi. Est-ce que bon meka pe ko checker bato bazana ba plaignate to pe bazana ba katelaki bango mano na bango za moins léger comme babi de confiance et tout certainement c'est qu'on est en train de vivre on dirait bato ne mutu basala bato plus mabe bango ne mutu bazali bana na mambo. On est solo, mais par rapport à Corona, je crois que bateau yo bazo bimisa vague bazo bimisaka ba connaissez Zalaki donc ba kuluna ba criminel o ba tabaka de viol ba simbi bango te. Siko yo ba kangi yo awa déjà ba kondirozo kizo mwana 2 ans akufa ozala ba masono musu ba kanga bango bazana matadi zelana nous tozo ko tuna o mituna mwana ya 2 ans. Bobraka nini ya bra Congo ceux qui bra Congo ceux bralima donc bino nyonso bozali ko sala ba maître awa siko awa wata bakangi yo ateti ya lobi moto akobimisa yo bokokena na nzela moko kolo bani bena ngai nabo mabebi nyonso te daka keso isalami ke o bakulu na banite neti ngai sa fe na vanda na mboka wana Odamba libusona na kasho ya na prison ya Mbanzangu. Pour nini nazala kuna tout le temps. Nasape na babilanga musukutu na utausa kalatea ba manyogo za wana. Nine zanga kina nyonso wana na taone bande koleka. Bakanga itake ba parana ngape baza wana. Nasali biloko te o wana bazotanga. Ezana mutu na mutifi na ye. Eza teke likam o yangate na salite vike komo na ngai bimika na ndima te. Wondi toza batu naza mutu o nasali c'est réel il faut nandi makete en tout cas nasali dernièrement ba uta ko kangai akangela kaoni bakangela ngai poni na bomaka ngula oncle na biso na mpaka na biso na bomie pona keteka boye mukandeza lati monsieur Korando akanga ngai na ngula kita na ngona ga kona na boma mwana moto Michel en tout cas rien wana na éviter. Po côté ba bomele mboka mususu ngape côté na za mboka mususu mwana 2 ans rien bato ba boma mwana 2 ans na me bakanga bango héritier ngani na tuna question ngani na tuna ngabo moto wana ya Michel o ya moto kero akufana ekena omona na ndako noko na bino na matadi ndenge nini question ngana otuna yango wana ukondi na question wana na za na réponse na ngote po na yebité. Donc c'est vrai que bato mingi bazo commettre ba forfait ou bazo kota prison babimi bazo créer insécurité. Mais je crois que la libération il y a prisonniers par rapport à coronavirus ils ont une catégorie à bato ba libéraki. Donc bato lokola ba kuluna wana ministre de justice aboyaki yango ba violer oyo aboyaki ba criminel ba assassin. Or ba crime le cas ebele lokola bato lokola bango on est kiré ba vipère boyoka une fois motard mongo kufaka babomaka Michel kaka ba gangster bangoyo mwana 2 ans ngamona zaka président na Kwilu innocent mwana na 2 ans baluka mako oui na calibre 12 panzaka ikoto nyusu kaka ba groupe ngo yangoyo ina wa singelo na salite
mokondi te tozalaka ne kiri moko te toaka bamaster te na ye nga masa na ngai bamasa na ngai bazali nga masa na ngai ndeti Kaluji na Meshaki na Joblai bamasa na ngai ndi bango ye wana Joblai aza na prison Meshaki so aza na prison. Donc lelo nga moko beso naza plaignant parce que les premiers plaignants zanga moko parce que population nanga eza victime tant population eza victime donc ngam na victime question mo suka to tuna bongo ba minduki yango atetia bazwelaka yango wapi ba minduki omona bango bazali na ba calibre bazali na ba non ba armée to comprendre te bazwelaka yango wapi c'est ça le problème ça me toujours que makambo ça les maga biso ba conduit toujours to la kasima makambo donc quelque part biso ba conduit to comment encourager ba buzo ba oyo ba calibre 12 et comment biloko et comment partout pour nous recenser bango comme un problème. Je pense que ba disposer comme on peut pas zongi susu pour te mettre fin na bateau ba utiliser ba mindu qui on a 100 documents. Voilà, merci.